KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Bien, voilà ce parti, très chers internautes de Congolais Télévision. Vous nous suivez de partout, de la France, de la Belgique, de la Grande-Bretagne. Merci pour vos commentaires, parce que dans nos commentaires, na binonde Koli Sarabiso, commentaires na binonde et ça la koto kobasu na kosa mosa malamu. Bobi penza libala ya franc commun pour le Congo, na cap pour le changement, même la carte il y a cash. Il y a des problèmes qui se posent. Bon, lundi binonio son na ba médias en ligne, des ordres de bien à Kinshasa, parce que militants, il y a Union pour la démocratie et les progrès sociaux, bazako senga bongo divorce entre d'un côté Cash na FCC, de l'autre côté balobi il faut Félix Tshisekedi a divorcé na Vital Kamerhe, parce que bazo soupçonné être auteur, il y a détournement, il y a mbongo au Israël qui a loué pour la construction à ba chantier à saute mouton boyebi bongo aleka ki na bitando iki na top Congo aloba qui travaux Israël qui exécutés à la hauteur il y a 70%. Bolandi Jean-Marc Kabund après tourner Basalaki, Balobi exécuté à hauteur il y a 30%, et sans oublier le ministre des Finances Alobaki et à la hauteur il y a 50%. Mon Boka Modeste Kambala, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, Pimbo et le peuple congolais, Nyonso ou à travers le monde. Alors, au cadre de UNC Vital Kamerhe, Bolandi Mambo Salemina Tongo, militant UDPS, Baza ko revendiquer Makambo Belé, notamment Bazo revendiquer Makambo construction à chantier à saute mouton au Bazo soupçonné détournement, et puis également de l'autre côté Baza également contesté contre suspension à bourgmestre ya UDPS na Engumba Mokonzi Kinshasa. D'abord réaction on a kotala ba militant et parti politique oyo ba déranger journée à l'élo. Oyebi biso tozali na UNC. Toza na école politique à son excellence président Vital Kamerhe, président biso. Oyo azali kolakisa biso lolenge nini un parti politique au pouvoir doit se comporter. Biso tozali na pouvoir. Tozali ko gérer mboka tokoki ko se comporter lokola tozali contre biso morote, c'est-à-dire toza ko se comporter contre nous-mêmes. Non, ça ne passera pas à l'UNC. Toza ko gérer mboka, tozali ko se comporter comme batu oyo bazala pouvoir. Mais pour dire que ça na ba militant oyo il y a parti à balier na biso baza ko manifester. Bon, nous sommes dans un pays de la démocratie, tout le monde peut manifester comme il veut. Mais seulement il faut attirer l'attention à Mandeko qu'il faut savoir ce que l'on veut. On ne s'oppose pas contre son propre pouvoir. Soit on ne sait pas ce que l'on veut faire, ou bien toyebi o tozako salati. Ko manifester ndenge basako lo banawe ki na katsa o tsuko lo bamakambo ya détournement. Quand est-ce qu'on peut parler de détournement? Il y a pas eu de détournement. Et puis ce n'est pas Vital Kamerhe qui a géré l'argent de la
l'argent est à dépenser à 100 jours. Ce n'est pas Vital qui a géré cet argent. Mais qu'est-ce qui lui a poussé à dire que non, bah, travaux qui exécuté à la hauteur il y a 70%? Mais oui, ils ont exécuté à la hauteur il y a 70%. C'est long. C'est vrai, pas selon nous, selon les documents et puis les réalisations, il y a travaux. Sans études. Oh là là. Vous avez vu, députés nationaux, s'il vous plaît, députés nationaux, bazala une visite à l'inspection dans différents chantiers à Saute Mouton, Balobi. Rien que Saute Mouton, il y a pompage des alliés, presque, il y a aussi là. Mais le reste, est ça limité. Les autorités de l'UDPS, le cadre à l'UDPS, circuler lobby pour nous, travaux en exécuté à la hauteur, il y a 30%. Pourquoi vous allez contredire ceux qui ont vu, ceux qui ont palpé du doigt? Apparemment, vous avez une réponse à la question comme ça, tu as sauté question pour répondre à place. Tu as sauté pour une. Tu as recadré parce que vous avez 70%. Tu as éclairage parce que tu as une information. Tu as des députés qui ont des cadres de personnes qui ont des d'abord, ils ont ignoré que tant que s'acharner dans le présent vital, ils ont ignoré que la coordination, il y a réalisation des travaux il y a 100 jours. Les travaux de 100 jours ont été coordonnés par le coordonnateur Oyazali ici de l'UDPS. Batouba gérer 100 jours, vous verrez que le président Vital Azali n'a gestion un bon webilo korate parce que ce n'est pas de son genre, ce n'est pas de son habitude. Il y a Kosengela dans Makambo Oyo, Aza concerné. Mais en tant que directeur de cabinet chef de l'État, Azali a un regard particulier dans la réalisation nyonso Oyazali ko impliqué Mokonzi Mboka. Réalisation nyonso Oyazali ko impliqué dans le programme à Mokonzi Mboka. En tant que gestionnaire au quotidien de la présidence, Azana regard, Azana coup d'œil à Koboka na kati loko pour que Makambo kende malamu. Aibisaki biso na émission moko. La réalisation à travaux, j'ai tous les documents après l'émission Oyo Nasa Peso parce que Ngongé va permettre de réalisation à Misala. Et puis, pourquoi Bolingi bo résumer 100 jours dans saute de mouton? 100 jours de saute de mouton, vous oubliez la gratuité à l'école primaire. Bozali ko bossa na réalisation ya banzela oza ko sale mabipa nyoso na mboka mobimba soki to bani na Bukavu. Il y a 100 km il y a route asphaltée dans la ville. Donc réalisation à 100 jours ezali kaka saute de mouton. Il y a beaucoup de choses na banzi que prochainement il faut ngana yoto ça la émission pour na ko décortiquer élément moko après mosusu il y a 100 jours parce que les longs dirait batu bazo coller 100 jours na saut de mouton. Non mon frère, saut de mouton ezali juste moko na kati ba réalisation il y a ba travaux il y a 100 jours. Pour na ko perdre temps na biloko yo eza vraiment retenir te. Ngana ko yebisa bandeko na biso o baza ko manifester puisque baza besoin de manifester. Il est temps que nous puissions travailler. Peuple aza kozela epai na biso musala. Peuple aza kozela biloko ekita na marché. Peuple aza kozela gratuité ekende penza libela ba mama ba mesana na biloko wana école primaire ezala vraiment ya solo ya ofele bisika nyonso. Peuple aza kozela salaire ba fonctionnaire et mata. Peuple aza kozela ba hôpitaux etongama na mboko yo. Plaza kozela Kinshasa na mboka nyonso ezonga peto propre batonga banzela ndenge toza komona mboka misusu. Peuple aza kozela epai na biso ba manifestation te. Le peuple n'a pas besoin de ça. Le peuple a besoin de réalisation. Le peuple n'a pas besoin de transparence. Lélo, bien sûr, transparence c'est Zali na construction à saute mouton, on a dépensé autant de sacs de ciment, on a dépensé autant donné à l'OVD tel montant. Yoka. Do bolingi biso to banda koleka na TV pour na koleka bino que non autant de sacs de ciment. Mais vous que na OVD? Mais apparemment na mboka biso to hebite muto a hebi musana ete. Est-ce que moi je peux passer vraiment à la télé et je commence à dire aux gens saute mouton ah il y a autant de sacs de sacs de ciment? Non. Ceux qui ont besoin de saute de mouton et autant de sacs de ciment, bon qui na OVD. Et ça office c'est à l'État. Les entreprises publiques étaient ça à l'État. Bon qui na OVD tout dit bango biloko ba répondre bino mais c'est important, il faut retenir que tous en poste à distraction te peuple a besoin il y a réalisation. Tous les sous na temps à que
Tokosala Boye. Je pense que le directeur de cabinet Vital Kamerhe était clair dans la mission na loba que non. Et Zalimbala Suka Boyo Kabiso to loba que Tokosala Boye non. Tokobanda Koloba Toleki na etandoike pona ko sabino que non. Tosali Boye. Tosali Boye. Tosali Boye. C'est le moment de travailler pour que le peuple a se retrouver. Et ça c'est parce que Mutola la Muki au moni que non positionnement politique na yo za bien te. Alors au bandi ko bimisa makambu ya lukuta, au bandi ko bimisa makambu de ça et là, au bandi manipulation dans la population et puis on se cachait sima ya ba parti politique pour na ko ba non parti tel et ça ko manifester contre Boye. Parti tel ça ko manifester contre Boye. Pona ko lobela makambu ya suspension ya ba gouverneur et ya ba bourgmestre. Mais moi j'encouragerais le gouverneur Ngobila à suka onate. Ce qui n'a pas été suspendre le bourgmestre de la ville de Kinshasa. Je pas si déjà exemple à suspendre 8 déjà. Je encouragé à continuer à suspendre bango tout. Parce que mon côté à la hauteur de Moussana. Il y a eu de pèse. J'ai dit que suspendre bango. 24 bourgmestres à Kinshasa bango tout il faut suspendu. Et puis ce qu'on met qui micro baladeur peuple à Kolobele que nous ba longola bango tout. Tala Kinshasa. Kinshasa c'est la boyete. Et puis moi je vais dire ceci. Il faut mutu azonga na mosala na ye. À l'époque tozalaka na ba chef d'avenir ba kenda wapi. Mais l'élection municipale bolingo salisate. Bino bato boza na pouvoir. L'élection municipale leur permettra que non chef ya quartier, chef ya autant, ya rue et consort et zo ça maté bino boza na pouvoir 2020 bolare biso ma ponomiango zo ça maté. Tolo banini. Lionel. Oui. Tant ozo gérer mboka ba kenda kan désordre té. O sala boy. On condamné nani? On condamné na l'élection. Est-ce qu'il existe les chefs des avenirs, vrai ou faux? Vrai. Bazali? Chaque chose a son temps. Attends, est-ce que tu as d'accord organiser l'élection? Non. Je pense que le chef d'avenir Bazali, il y aura le temps pour les élections. Programme Ekobima Senia Rosam. Bazali est élu à Nenini. Bazala qui est élu à Nenini. On a déplacé débat. Tous en question à Kobongi Samboka. Ozozong Sabiso Simaeli. Tout Simaneni Bazali est élu à Nenini. C'est là. Moi je ne parle pas. Nakoki quoi Simé passé à Batumoko Boete. Biso tu es à pouvoir ça fait une année. Nous n'avons pas encore organisé les élections. Après, chef d'avenir, on ne doit pas balayer tout bonnet, tu pouvoir. Tolongoli nyoso, tozu armée, tolongoli basoda, tolongoli ba fonction et mboka fonctionnera bongote. Et ça la bateau to kuti, on va travailler d'abord avec ces gens. En attendant, t'organiser mboka, t'organiser l'élection ndenge mibeko lobi pour que le peuple apona bateau yaye. Ça viendra avec le temps. Mais na minute le problème est zanini. Na minute il faut qu'on revêtir ba chef d'avenir na pouvoir na bango. D'abord il bandaka na ba chef d'avenir. Avenir c'est na ba chef lango. O yazo contrôler avenir na e mobimba ko banda lopango liboso ti asuka avenir ayebi mapangu nyonso wana. Aibi ke lopango ezaka na trouble bana moko babimaka ya bakuluna toyebi bango. Tango batwana bazongeli pouvoir na bango ndenge ezalaka kala. Okomona ça été constaté parce que komona chef d'avenir a ko identifier mapangu nyonso banani babwaka kasalite na balabala. Tolongo na chef d'avenir toye ko avancer na chef de quartier. Ba chef de quartier il faut basala musala comme il faut. Mais lelo ba chef de tu sais que à l'époque ezalaka ceux qui le maina bino zo bimsa lopango na balabala bokozwa convocation. Na tanga mobutu zalaka bongo. Lopango na bino bimsa mai na balabala, il faut qu'on canaliser mai bokozwa convocation. Mais lelo ba ça qu'on se permettre ko passo la balabala pour que mai eleka mai ya douche sur le kana balabala. Et puis muto zo kata pena balabala, zo tracer pena terrasse na kata balabala. Donc nous sommes dans un pays où vous trouvez que nyonso ezalaki ya kokufa. Topé sa chance na président Félix pour que makamunyo so ezonga na molongo. Mais il faut to sungaye. Ngai na kozongi la ville à Kinshasa place onga na sali awa. Les locaux remarqué 85% de la population à Kinshasa bazai ko bela depuis novembre ti lelo na malaria. Ngai moko frappé ngata 3 fois. Depuis novembre et décembre batu ba beli malaria comme si épidémie à malaria kotaki na mboka. Tout simplement pourquoi parce que salité et l'équi. Tala gombelelo. Mboule beto au tambola ta.
Mboule debete na gombe na boulevard au kotambola te. C'est pour dire que notre degré salité continue na mboka. On ne peut pas s'imaginer est-ce que bosoto yo toza komona awa. Eza kaka ya biso moko ou bien na bibosoto muso komo ya na ba esprit. Tout simplement parce que pouvoir ya peuple ya muke pouvoir et utaka na population ya muke ezali vraiment respecté. Yango biso te na état de droit pour que tous ceux qui se lo konyo sur aliment. Bandeko baza ko manifester contre le gouverneur Gentili Ngobila parce qu'à suspendre écoutez, si nous continuons à gérer ce pays avec les sentiments, on ne fera pas avancer les choses. Laissons le gouverneur faire son travail, à continuer à sanctionner Bango parce qu'il y a personne qui Bango ba moyen, basa ili angote, mais il faut sanctionner Bango. D'ailleurs oui, tu as des amouké. Moi modeste na katiote. Ceux qui ba tumoko boye bazo manifester. Yango na zo ba totika sentiment. Batumoko bazo manifester pour nani ba manifester parce que ba sanctionner qui ba ya bango non ça je pense que ils ont sens nous devons avancer pour que le peuple a se retrouver gouverneur Gentili continue à sanctionner ba bourgmestre tout bazo ko kamusala bango te Kinshasa moi mboka modeste na kolanda maloba non c'est comme si ceux qui franc commun pour le Congo to ba FCC ba toucher ba to IDPS c'est comme c'était Rabino ba UNCT eza lora likambo na bango bota ba na mosika. Dans le but, parti moko eza porte-parole ya parti musu soutien. Yo si omona boza na alliance te boza na cash. Tango tozo mona libala ya FCC na cash tozo mona IDPS na UNC. Do senge boza na bomoko déjà. Mon dirait so ba simbi IDPS bino bokipa te za lokola bon. Etali biso te za makambo na bango ba bine ba osuks. Donc bango ne ba aussi sango te ba na kinoa. La kisanga cadre moko ya IDPS o ya si a défenda UNC tango baza ko attaquer UNC. Moko kaka mituna eza ngambi ya neza yo parce que mituna eza ya ngambi ya neza yo bana yebisi yo lolenge makambo za ko keneza lokola soki basimi bato ya IDPS bato ya INC bozongi sima ya lokola bon etali biso te tango basimba ya INC bango bato ya IDPS basaka po soka bango bazo défendre INC. Moi je pense que biso toza a pour défendre le parti politique et mon côté. Toza awa pour soutenir vision à chef de l'État. Toza awa pour liloba moko. Toza liloba moko ya ndenge nini parce que toza na président moko. Liloba izote pas président, directeur de cabinet, asali par naye ba ministre gouvernement mutu ameki ko sala musana ye na kwena ye. Est-ce qu'il faut surtout banda koleka awa ngana banda ko défendre mutu moko Lionel, vous me voyez vraiment passer ici pour défendre les individus? Non, moi je défends les bons projets du président de la République, je défends la valeur de mon président national Vital Kamerhe et je défends la valeur de la République démocratique du Congo. Alors, nakoko kota watena ba débat ya ba individu. Nakoma lokola bandeko mususo yo ba futaka bango mwa kanyaka leki na TV abandi ko ba soki kingandi bo simbie. Nako paralyser mboka. Mwana mboka modeste. UNC za pion ya FCCT. Wala yo mto zoloba mais ngana tuni UNC za pion ya FCCT. Wala yo mto zoloba. Pion ya FCC na ndenge ni. Parce que bozan ba désintéressement na makambo momboy. Tango ba ko simba cash, on dirait bino taka bino penate. On sent moins de réactions à UNC, on sent plus de réactions à IDPS. Même dans les médias, si on tue seulement na cash, dans le pays de peste, c'est soit simbica na cash. Tout le monde a UNC, on dirait, vous avez un peu désintéressé. C'est comme si on dirait vous avez pion, il y a ancien régime. On déstabiliser l'opposition, Kokota. Vous pouvez tout dire, mais tant que l'UNC a une vision, l'UNC a un programme, l'UNC a fait alliance avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nous soutenons la vision du chef de l'État. Nous l'accompagnons jusqu'à ce que Assili Samanda Naye Malamu a gagné mandat Naye pour que le peuple se là. Bokoya na ba polémique et ba division, Bokoya na ba polémique, ce sont les polémiques des bas étages. Oyo biso tokokota parce que ça ba polémique to réalité. Peuple aza komona mosala ya moko na moko après 5 ans ako juger moko na moko par rapport ya oyo ye ameme na mboka oyo. INC aza na vision. Biso tozali batu ya réaction épidermique était ngungi asio leki na TV bandi ko attaquer batu. Po oliete banda tongo ou bien OK koluka musala OK koluka audience na mutu moko we bayambi te obandi ko attaquer batu. Nous ne sommes pas de cette école là. Lionel, nous sommes de l'école de Vital Kamerhe. Tala bien batu ya INC tango balika na ba etandoike
bayaka komema eloko ya sika epa ya population pour que peuple ayeba ndenge nini mboka eza kokende, lolenge nini tokosala pour que tosunga mokonzi ya mboka, lolenge nini tokosala pour que Congo etombwama makambo efungwama, et non attaquer individu tel nini. Vous pouvez tout dire, est-ce que ça maliboso que INC Boye Vital Kamerhe à travers pour la Kabila tout ça, mais baloba kakati les faits, mais balobaka pe ko attester ko petit à petit ko attester yo tikala koyoka te ke babanda ko pe ke no IDPS pe ke na kozwa mbongo pa Kabila otika koyoka ngote yo tika koyoka makambo ya IDPS signaka pe accord ya Ibiza soki États-Unis yo yoka makambo te, donc ça veut dire que soki ba bibongo nde comme vrai. Non, non, Lionel, mutu aza libre. Yo poko sur téléphone au côté de la chambre, bandi ko commenter na Facebook, na Twitter, na Instagram, au commis yo lobby, ça ne veut pas dire que si quelqu'un a lobby bongo ndé comme vrai. Non, tout le monde est libre. Et puis mutu yo soit obligé à partager mon opinion moko na yo te. Et ça mutu mususu, écoutez, Bible lobby a ala ke la mama be muto yo batu nyonso bamoni malamu. Soko luki kozala malamu, yo oza problème na mutute le rôle la facha ni maboko pembe facha zakane malamu na batu banso misu bako baza trop clément misu bako baza trop pasteur, donc yeba ko la kila mabe wana yo mtolobi mais yo pesi lycée on a lycée nange lobi et lobi président Fachita lycée nange lobi o yo zolo bate wana yo lobi est engagé kaka yo mais ngana yibi so que non na vie soko lingi batu so ba betolo maboko okokufa avant. Je pense que il faut que ça la makambu selon vision oyo zanango na iloko eza ko memo nango mokonzi mboka sali ba réalisation ebele to za ko mona bozolo bela banda ko batongi na kancha chite pona nini. Les journalistes, vous devez aussi aider la population. Réalisation ndako dossier en 4 ya kancha china ne tomboki te soki tomboki tokolobela soki tomboki tokolobela zelanga ina sisa mituna na ngai mwana mboka modeste mwana mboka modeste kambala mwana mboka Vital Kamerhe cité na affaire il y a 15 millions. Vital Kamerhe cité na ba mafia ba passation à marché. Hein? Vital Kamerhe lelo na débat ya saute mouton. Bato mosu ba ko senga Vital Kamerhe a se débarrasser na président Fachi parce que baba zo c'est soni na ba dossier za Rolandaye déjà 15 millions et belé makantina za ndenge ni na likanisi ya bato wana. Tango bazolo ba président Fachi aza marionnette à Kabila yo zo ndimango. Mituna eza ya ngai mwana mboka modeste mituna eza ya ngai otika nga répondre na place na po mituna eza ya yo. C'est pour dire que oyo bato balobi rien ne veut dire que ça parole de l'évangile parce que muto azo ko apporter vision moko na yo te. Il est libre Lionel biso tokoki koya ko répondre chaque fois na TVT na ba sentiment ya bato muto lali olamuki obandi ko finga mutu moko boye un acteur politique tout simplement parce que yo au CPI n'a été. Et vous voulez que tout le monde réponde à biloko wana? Non, je pense que ceux qui bosa ko zelabi soto banda ko justifier ba biloko dans sens c'était tokokota na bassesse wana te. Vital Kamerhe azali redevable ya organe moko te ya mboko yo. Azali redevable na président de la République yo azali allié na ye et puis mokonzi na ye direct. Pas redevable devant les peuples. Sora Salé Moussala Mabé, alors c'est le peuple qui va. Moussala Mabé ou Vital a Saleli peuple. Parce que moi je pense que Boza va journaliste. Journaliste, il faut Boza jouer un rôle très important. Bon désorienter peuple. Yo koki ko information à lukutate oye na ngona plateau na yo obandi ko lobelango parce que zelanga silisa Lionel ko katanga malobate ozo ibanga malobatro nazo ibote nazo recadrer zela o ko recadrer ngaite parce que ba recadrer ka muto abungi zela ngaza na kati nzela ngani nazo memelo ba information bele ozana ngote tango muto selon yo information ya vrai yango azoloba selon tango muto azo memelo information yo oye awa olobi dossier ya 15 millions. Est-ce qu'un vrai journaliste il y a investigation opena o bobenga ka journaliste de l'investigation a collaboration sur le dossier à 15 millions contre Vital Kamerhe? Si vous voyez déjà traîner derrière des dossiers parce qu'ils n'ont pas d'informations. Kende nga ne sais que non kende na ra ou banque tout est là parce que nga so qui na pesi yo kozango que no bilonde yondo pesi nga bilonde bosali yango. Papa Zela ra banque za na ville na Gombe mutu nyonso ayebi. Kende na ra banque senga nini compte ya comité ya produits pétroliers bako pesa yo gestion ba marché bako pesa passation ya marché mon côté salemi papa
passation à marché voilà ndenge nazo boza ba journaliste il faut botuna ka information la source passation à marché mon côté salemi ni na président Félix ni na président Kamere ba marché nyonso eza wana isa ba marché biso to kuti yango DG c'est salama na gouvernement tu koleka depuis régime ya Kabila biso toye ko trier kaka o to moni que non eza prioritaire to ki ko sala yango na programme à 100 jours nde to zui yebisanga passation à marché nini ya sika o vital à conclure qui ou bien chef de l'État. Et ça est loko to kutia ngona gouvernement Kabila et uti koleka. Biso to zui yango kaka to tiango sikoyo en exercice. C'est comme si ba loi ya mboka gratuité de l'école primaire. Félix a créé yango te ezalaka na constitution bandakala. Biso to appliquer yango kaka. Donc mutu akosa yo te que non il y a eu des passations à marché. Oyo ceux qui caméra salibo eza lukuta yango bino ba journaliste faut bo sunga peuple bozwa ba information ya solo pona ko informer peuple ndenge ezali bokolo bateke no boye komelango c'est que boza ko désorienter peuple makasi il y a pas eu de passation à marché o écréamé à sika tozuika ka gouvernement kalande to bimisi et puis OVD tango yeko sala musala yo lingi to pesa OVD marché ko bongisa balabala te tous sont étrangers. To pesa un office de route. Donc to ko sambongo na ole to ko sambongo na entreprise et à l'état, tous sont to pesa ngona bapaya. Ndema bebo so connaît caméra ngona. Je pense que ici problème est que la tête de caméra est jeune parce que quelques personnes au balingaki va se retrouver ceux qui va sala ndenge nini bazali komona ki ba plan machiavélique na bango ezali na échec. Voilà pourquoi bazako créer ba problème bazako créer ba compression inutile pour dérouter peuple dans zela ya malamu pour kubungisa ye mais yo zali journaliste ya malamu je pense que il faut que kota na profondeur pour bimisa information ya solo. Non, je crois que émission de Rosala to geti na Robank na promettre bino ba internaute to gende tina Robank na Rozoye to geti na Robank to bimisi ba bordero na nyoso to ça appelle émission avec preuve à l'appui to lo ba sumingité. Moi na mboka ba marché ba zolo ba wana na koyela yo ba document ba marché pour te okomona ba date ba biloko na salema. Donc si y a eu des marchés à luku ya mabe c'est que gouvernement calendrier sala. Donc botu na Tibala, botu na Kabila, bo sala. Donc nous avons trouvé un programme oyo to moni que non oza bientôt zui. Oza bientôt zui. C'est ça la gestion de la République. Okoya ko créer rou ya sikate. Okota la kaka est-ce que constitution na biso za mabe? Eza mabete. Qu'est-ce que c'est application nango? Biso toye ko appliquer. C'est tout. Moi namboka Modeste Kabamba Kambala pardon boza lelo na libala na bandeko ya Front commun pour le Congo. Moi namboka Kambala chance ni ozopesa na coalition. Coalition il faut travailler pour le peuple, c'est tout. Parce que lelo déjà entourage à président Bomi Kosenga déjà Sengeli penza rompre coalition là parce que lelo coalition là eza à la base il y a blocage à Mambobele parce que lelo la population souffre sur le plan social sur le plan environnemental to beaucoup tout le monde lo soto déjà eleki parce que toujours il y a des ans peu bosser là à malongate tout le monde en situation environnementale hygiénique et ça ndenge mo tout ça ko évoluer alors panier de la ménagère en insécurité to baga wana ba au monde mambozo qui n'était pas non non Sengeli président Félix Tshisekedi penza à rompre libala na ina ndeko Kabila. Moi je pense que tango oza mokonzi on comprendre makambo ebele et puis makambo ezali koleka na mboka lelo eza kaka que conséquence ya état o toza nango sikoyo elingi koloba boye président Félix akosala musala ya bourgmestre te akosala musala ya gouverneur te akosala musala ya ba congolais nyonso te moto na moto esika oyo ye azali asala musala na ye lolenge esengeli. Vous pensez que lelo ceux qui te rompre coalition FCC cache nde automatiquement ba poubelle nyonso eza à travers la ville elongwe toza ko vivre état moko réel. Cash a gagné la présidentielle, a perdu la législature. Na côté ba député FCC a joué qui ba député ebele.
nous n'avons pas autre choix que tout ça la route ensemble au Tobengi coalition FCC cash. Ngai loko na kosenga na ba membre du gouvernement ezali ke moko na moko asala mosala malamu pour na intérêt ya peuple. Parce que ceux qui moko na moko azu conscience ya kosala la peuple na komona lisusu KHT na komona lisusu FCCT. Parce que ceux qui ezo senga gouverneur au sala musala na yo malamu au rendre ville propre ezo senga FCCT ezo senga KHT. Lelo yebisa bisolo on eza ko bloquer parce que lelo pasi ekomi sous makasi mona mboka kambala parce que lelo kozombongo pasi bo promettait biso misala ngo petit siko zoyate bien que ba protocole d'accord entre RDC na ba pays étrangers eza signé. Deuxième année action mona mboka kambala situation socio-économique ça ne va pas. Qu'est-ce qui bloque et loko nini ezo sala que non lelo population congolaise à mon qui ça ne va pas. Président aebisaki biso que année oyo eza année d'action. Lelo tozana en février. Autu komona premier ministre belge autu kokoma na Congo. Nyonso ane zali diplomatie makasi o mokonzi mboka za kosala. Ne pensez pas que le Congo est un grand pays. Même Rome salemaka na injurté. Il y a eu du temps. Laissez le temps au temps, totika bakonzi basala misala comme il faut, changement ekoya malembe. Ndeko moko ayembaka, difficile à construire, facile à détruire. Omoni Sozacom, oko panza Sozacom na minute na seconde, moko tonga Sozacom na minute na seconde te. Atoza na biloko nyonso ya musala, atoza na mbongo ebele na banque, Sozacom oko tombola yango na mokolo moko T et Kosenga temps. Alors, tout ce qui est la mboka temps a appliqué programme ensemble avec le gouvernement et appliqué. Tout ce qui est la mboka temps a travaillé. Asa kana deuxième année à mandat et puis tout ça kana mois. Deux ans c'est beaucoup hein. Asa na deuxième année. Asa qui est deuxième année, c'est beaucoup. Asa na février. Donc oyo tikali et ezan belé par rapport à oyo assez à consommer. Donc topé ça y est temps. Et puis il faut remettre la régime à présent Fatima beaucoup parce qu'il a réalisé n'a peu de temps au Ebélé Bakoka pour réaliser un côté. Comme quoi? Comme gratuité école primaire. Dans quelles conditions? Dans ma condition nyonso yo yebi. Dans quelles conditions? Peut-être parce que les lots sont dans des conditions waouh, dans des conditions extrêmement, je dirais trop impeccables. Les lots on n'aurait pas vu assez d'enfants dans l'école privée. Hein? Parce que ceux qui sont privés, Bazali, on trouve qu'il y a des couacs dans l'école à l'État. Parce que enseigner à 60 ans, à autant que sa classe, il y a 105 élèves, c'est pas facile. Et puis moi, on Bimanani Namoutou. Merci Lionel, parce que... L'élo, gratuité, on va faire nos bientés parce qu'il y a des écoles, si l'élo, bah, ceux exiger bana mbongo avant de passer l'examen. Je pense que on a trompé ngaïté parce qu'on a notre média. Merci beaucoup parce que parce que yo moko zo poser question puis yo moko répondre. Pose la deuxième question tu voulais parce que so répondre dans la question là OK. Oh yo répondre ngai parce que on a dit la gratuité. Moi na mboka kamala yo bisinga que non. Oh féliciter chef d'État parce que gratuité yo ngana pesio. Bon ça va. État gratuité. OK ça va. Pesa ngai astuce mususu pesa ngai po mususu. Tozo condamner président de la République parce qu'il a mis gratuité. Monsieur journaliste a dit que bazotanga 105 élèves na salle moko na enseignant 65 ans, to condamné chef de l'État. Mais to féliciter bato ya 18 ans. To féliciter bato ba travail qui 18 ans, ba para ba continuer qui ko futa Minerval na ba condition nyonso boyebi. Lionel a félicité bato ba travail qui na 18 ans. Na régime ozaki liboso président. Ça pour ozangi maloba. A félicité. Ozangi maloba. On est présent Fatima. Non, ozangi maloba. Ngondo olingi toloba. Moi na mboka kambala ozangi maloba tuni. Lionel, tobete la président Fatima Boko. OK. Tobete la yema Boko peut-être yozo négliger gratuité na Kinshasa. Na Katakokombe. Na Walungu, na Walikale, na Shabunda. Na Bafwasende. Kuna kutuba batanga na mabele. Kuna kutuba batanga na mabele. Mais na kofuta. Lelo gratuité koti. Nous devons améliorer. Mais ce que nous devons faire, il faut d'abord encourager la gratuité de l'école primaire, to soutenir chef de l'État, to encourager Mokonzi Mboka Kende Liboso. Mais conditions gratuité zali,
tala lokola Fridolin Ambongo alobaki mokonzi ya mboka afongola miso na ye makasi na gratuité parce que ekoki ko pénaliser fonctionnement malamu ya enseignement. Voilà poro bakopesa. Pourquoi? C'est vrai gratuité eye. Nazai koloba wa te que non gratuité eye et puis tongi ba école partout. Je suis conscient que bana baza kotanga amen sol. Bazo vendre na mabele bazo koma na maboko na makolo eza mabe. Donc le chef de l'état pe ayebi yango ezo kende malembe ti avec le temps toko komisa yango nyonso na ba condition oyo esengeli. Mais 1000 km bandaka na un pas. Abandana nous ndenge abandi toko améliorer malembe. Je ne vois pas comment toko condamner yango. Je ne vois pas comment toko boya kondima yango. Mais il faut applaudir parce que Oya Sali 18 ans, à koki ko sala yango te li bungu tulu. Mais quand même il faut et puis ça la kabandaka la. Yete mtu a créé loi wana. Kaka ndenge na biso que non appliquer kaka. Congo est bien, c'est question plutôt ya batu. Il faut savoir mettre l'homme à la place qu'il faut. Vous comprendre hein? Congo est bien. Et c'est une question à batu. Même le gouvernement ndenge ça. Congo est bien. Les lots sachets à sucre commis combien? Les lots sachets à sucre commis combien? Au moins aux autres désorientés peuple. Tout ça c'est important pour la gratuité. Mais tout ça on a pour le peuple. Moi na mboka kambala tout ça on a pour le peuple. Yozo Babila Félix c'est positif pendant que les lots population mais non. Tant il y a Kabila kutu souffrance c'est la boité. Félix a présenté bilan na yete papa. Vous voulez l'ingo bakino na tango ya Kabila souffrance la boité. Il y a des comme makasi. Oh tozo vivre ngo yo kanisi que salami lelo. C'est que nous vivons actuellement et créer lelo. Attends, salité aux autres à Kinshasa et créer lelo. Nous avons hérité un pays où ils sont par terre. Nous sommes tous vivre lelo et ça yebisanga pendant une année Félix est dans le pouvoir. Événement ni nous phénomène ni asika et salemi o ils ont chapé pas si lelo. Nous sommes tous vivre lelo déjà o salema banda la conséquence nango lelo. Et ce comme tu appelles ce poisson retardé lelo. Au coup fallait l'autre après les mois après les années et comme il côté dans d'autres bandits qu'on s'est manifesté balobaka mokolo okobima kwanza balobaka mokolo kolia ligorodo eza mokolo okobima kwanza te yango Congo tozanango mais Félix n'a rien fait. Oh alors Nassouk c'est une question parce que to banda ko discuter na plateau moi na mboka modeste oza penza satisfait yo mo content que congolais ce que otali le lengue Félix a eu pouvoir. Na le lengue population pour vivre les lots. Yebisanga na bosolo en une minute. Est-ce que vous êtes satisfait na bilan à mi-parcours ya chef de l'État? Naza satisfait na courage ya chef de l'État. Naza satisfait na programme na ye. Na réalisation satisfait na volonté na ye. Kasi na ko senga na mokonzi ya mboka. Alongola ba oyo nyonso bazali ko sungayete ko kende liboso. Je n'ai pas dit ici que moi j'applaudis le gouvernement. Dans le gouvernement, il y a des gens qui ne veulent pas que le chef réussisse. Na boya ngote ça c'est vrai. Monsieur Balobert bana kolongola pe directeur ya cabinet na ye moko. A kolongola directeur aka muto ya ko juger directeur ya cabinet na ye ezali kaka ye moko président Félix. Muto alibanda te. Mutu oyo ayebi gestion Vital Kamerhe na présidence de la République et ezaka ka président Félix. Yenda ko décider que non Kamerhe ozoko kalisusu te longwa. Mais tant que ye moko azolo bakeno en tout cas wana za partenaire nanga moyena kabwana yezate bo matabo kita akolongwa te. 2023. Voilà, merci beaucoup, très chers internautes. Balandia Congo Live Télévision, vous aviez été nombreux à suivre cette émission. Modeste Kambala, aux Ali cadre UNC à Vital Kamerhe. Merci à Koyanoula Mituna Nabiso. Merci beaucoup. Prochainement, Tokosa la émission. Prochainement, document. Naba document nyonso nga za les nango yoko kende ba koyamba kaka ozui oye nango to confronter ce qu'on a yangai oyo zui kuna ona ngana kwa nango to confronter nango to mona po peuple a dégager vérité. Alors merci beaucoup Tokomi Nasuka, merci na Bino Banso Bozui libakwa ko lande émission yo tokutani bongo mbala sima. Merci. Merci. KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie,
développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kinmazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité.